L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazaraka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene, nazala moninga na yo te. Papi gene. Nazala moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si on mon presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Topesi binombote partout, beaucoup disposé, battant, il y a Kolanda Biso encore, na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci, Nabino Nyoso, merci na confiance. Merci Nabino. Merci na bapel Nabino Nyoso, boza ko benga biso. Bobanga te tozali.
Washington Zalaga wana 4 fois prêtre. Washington Zalaga wana merci nayo. Eric Chimanoka merci, merci Jérémy Mana Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo merci nayo bana Suisse. Bana Suisse motano likambuya Sebin Dombasi. Oyo mwasi wana eko sala nda kwa Sebin Dombasi to betango parce que naza ko se dépêcher rapidement fona za na Genève wana pour na tout ça makambo Yarsène Botang. Wana. Et merci également à Émile Bamba de Zurich. Merci, merci. Platini Chipamba. Eddie Mesaki. Karaté dans en Angleterre, dans en London, wana. Pas ya IP de Kokao. Pourquoi pas Toko Tanapena, Koko Madera Mutombo. Koko Uomo Madera Mutombo. Léon a plaisir. Nana réel plaisir. Yako Yamba Ponabino Lelo, les grands producteurs. Nakombo ya Willy Sionga WS na yambi mo kala yona yambi le oto beta mo masolo mo po masolo za mo ebele ofto sola na ye WS. Bonjour. Bonjour Papi Gang. Bonjour à ba melomano bazolanda biso na ça dépend air ni no ezweli bango to ko pesa bon bonjour to ko pesa bon bonsoir. Donc c'est ça nazana. Papi Gang et to lobi la vie nazalaka moninga lobi la vie. Kuna balobi nini awa balobi obi fait de finale laka lela nga pina ya kolela la pina solo yango moni geste au sala otikaka image na ile kaka wana sala nga mo vrai sala nga pina bien makasi moto to sala ki na eto ko sana kamba jamais vraiment jamais na longo la parce que nando ka moi pas si muke après temps na mo na bitete aza moto yo randanga pina ba service belé donc na mona ki non na otika ne parce que tant ko faka ba nsu ba ibate bon wana makamzo akati ça sert à rien ya Willy Sionga na ambiolo to solo nan boni mama Lydia Bangala bureau vraiment ça fait ça ebe certa malgré mes condoléances na famille na bango pour ba auto perdre vraiment o azaki pena ya na bango ayebani na kombo ya Die Makila bana ya Lemba bana ya Bandal. Vraiment, en tout cas, dans le moment où je fais mes condoléances à la famille biologique et à la famille Die Makila. Donc, dans le moment où Maman Lydia Bangala Zali, sans oublier, moi, dans le centre-ville, à Dindi, la paix, c'est Bango Besserta na Bango Yangwan. Voilà, il y a aussi un outil que ça la voyage moko na Grèce. Ah oui. Zalaki na occasion peut-être anniversaire na yo mais au Kenya qui Grèce. Alors toi la besoin to yeba ba réalité ni okoti kuna. Est-ce que mambo to yo ka kezaka bongo pour mama ba voyage pour na moi ba contre-temps makambo belé makambo to yo kaka réalité okoti kuna okoti réalité. Ah merci Papi Gang, vraiment la question na yo tourne bien. Voyage à Grèce c'est Zalaki voyage moko ya to Kenya qui au balobaka to Kenya qui vacances. Ils ont déjà préparé en Okala. Mais tu as contre-temps parce que Maman Lydia Bangala, passeport n'est pas expiré. Passeport n'est pas expiré. On a sa passeport en Belgique depuis décembre 2021. Tu as passeport, tu côté 2022, passeport rien. Tu as moins détour à Bruxelles, il y a une ambassade. Du coup, dans le moment où 2023, total pendant que passeport tire rien. Dès la souka ba ko fungola biso ke ba passeport nyonso ezalaki ya ba série banda octobre ti ba décembre ba lo wana ba kima na mbongo. Ozo imaginer donc ba sala na bango eloko moko te. Bo to moni kaka to zela to zo pa nani. Par miracle na ngai te ezalaki bon to créer kaka bon habité. Na bengi leki wa ngai ya motema Papi Lucas na pesi leki na ngambote Papi Lucas leki ya Eric Lucas vraiment ma salutation wana ba beau frère na ngai bande ko mwasi na ngai ba yanzi bango de na solo la na ya bien vie donc on a ya zana relation na affaires étrangères kuna na kin de to sali sous to bandeli sous à zéro to pesi makamba tie biso na connexion na muto sala ka kuna pour to tindi na mbongo ba tindi sous ta valeur à $200 les sous 200 € coûte biso to beta $. De to sali passeport tant au passeport ici et ça mieux bien mutamemela kinga yango beau frère na ngai Edgar Mokonzi oyo bientôt akoza député vous votez kaka numéro 72 Edgar Mokonzi amemelinga passeport passeport
aye koyebisa nga alobi na ngai ke passeport c'est bon amemeli nga kaka komisi nga passeport sikoyo tokobai na boule fo sikoyo tokende Grèce yango wana omoni tosalaki voyage wana comme ezalaki voyage moko ya tokende vacances pour visiter Grèce toke pe ko visiter Grèce tokomaki kuna nde tokomona ba réalité mosusu oyo biso tomonaka te nde toke ko vivre yango kuna ozo comprendre na sens wana. Ok. Sikoyo, meko bete absona no okutaki batu kuna ndenge nini? Ba réalité no okuti kuna ndete okaka makamba ba voyage, batu bakufaka batu batiki okufaka ba mai poko na Grèce, tout boyo uti sur place wana makamba okuti ndenge. Mais biso mon temps toke ko bisaki na capitale na Athènes. Bon normalement batu wana nyonso monaka ba yaka ba immigré, ba sala bon batia wana ba camp. Je salue vraiment l'artiste congolais Oazakuna Penda Koko Umba. Oh non non Benzoul. Koko Umba vraiment international. Azo défendre Penda international. Voilà Maya Auréline Tanga. Koko Umba vraiment international, je te donne vraiment et certes anayo. Voilà. 2 jours avant Naya suna solo là qui n'est trop. OK. Il peut fungolinga suma kamususo ngaku nazaki na kidiba. Mais etikali ma solo abisona et bientôt nazo zonga lisusu kuna. Donc toke kuna to moni ba réalité, to visiter en tout cas, c'est un beau pays. Vraiment, Grèce, c'est un beau pays. Mais, bah, où qui cause la crise économique, moi, ma casse entre 2009 et 2010. Vraiment, Papi Gen, Kolobaka, t'es pour les Congolais, bah, souffrir de Boutolobaka. Mais au Tali, bah, grec, ah, bah, souffrir. Dans le sens que, partout, dans l'hôtel, tout ça, Libanda, au monde, bah, toxicomane, bazali, bah, tout, bah, comment, sans abri. Mingi ba perda ba biloko na ba so valeur ba kenda kuna ba kuma ko vanda kuna donc pas ces alliés donc ce que to longoli na no pas so ya biso moko ba congolais ba kenda voyage kuna ezandenge moko donc biloko na mingi na kutani na ba congolais ya kuna te mais na sololi na ba oyo baza kuna neti vraiment kokumba nde afungula kingai ba baza kuna na camp na camp wana baza kuna bazo zela kaka toujours ba réaliser bango ba papier na bango mais kuna zo zo temps bazofana na ba conditions moko pena mususu mo ba conditions vraiment difficile on comprend bazofana na ba conditions moko tozo zela siko ni na yo soki réinstallation zo zo attend on mona ka mingi so azui ba ya ba komi fo ba ya mamso Athènes mususu ba koki pas cité au côté na Athènes mais so kimi o ya Athènes donc ça veut dire que na rien parce que vous en avez donc moko te papier moko te fo zela ya moni mingi baza ko zela kuna mais siko ils a ko sala faux bazo souffrir. Bazo souffrir vraiment pas ses alliés. Pas ses alliés, mais il fallait pas régulariser mon canal un peu moins rapide. Mais yo mo yebi la grec est pas autre assez parce que asa payé par asa la carte Union européenne. Siko yo so ki ya bimisi batutu aoli andengeni. Ba verser la kay moi ontikele. Moi lo ka muke ya mona fa gera bango ndengo na umisa ka bango. Po amona siko que so amoni mo eta ningisi siko yo ba grande puissance ah mais binonga na vaina ba obe na zotindike la bino bango bango te jile bango ka kuna na nuzela nanu to maboki mo eloko bango pe ba jele bino osomona na sens wana yango moni même ba o bazo katsa Papi Gen katsi mai munene lokola nzela Turquie okomi sous Grèce donc uti na Turquie so komi Grèce bato omoni siko ngai mingi na kondana ka bato bazo voyager te na kondana ka nesi koyo ba pasero basala ka ba tindiker ba checker bango ba gang bazo kene na kin bazo kene na lisonnet sikoyo ah Grèce zo pesa kuna zo zo mamoko mukanda ya uzo mamoko mukanda Schengen ba peso visa Schengen bala moko koti mamoko Panama bazo pesa bato pesa lengi mais na réalité ça ndenge wana te atindio mamo Turquie kutso kati noka bomoko ozomona Grèce mamo longwe azo pesa bino maloba moko sukali neti biso na moko zeso ko mako boye soki non mon Espagne ya kana sima wa Espagne ya kana sima mon siko biloko ba biloko ngo nyonso wana baloba kaka ah Espagne ndaka na sima mais le loba msusu mona ko passe Espagne ngo siko fo ba no luka susu ma démarche poko tasko na Espagne c'est pareil kuna ndenge za na Grèce Papi Gen baza ko tika batu kuna batu ngo siko ba komi kuna famille kuna yebi kake soka ndaza susu na camp wana ke siko sala combien des années pour lobby ndimelaye Boso indimité ce quoi kuna surtout net basi. Moi ça y est voyage, ma soeur le la voyage à comme kuna. Si ko so azo sala rien, ça na place na to za na place à maman. Si. Azo sala siko yo rien, ako sala ni. Ah, mawa to. Bino moko bosa na ndako na maman oyo bolo bana. Yango no moni ba biloko ebele, faut ko kende komona. Na kepe na visiter mboka moko bien mais pour diande.
okolia na yo olia biloko ba restaurant yele parce que bango ba vivaka toujours na restaurant te mais na tourisme bango vina bango eza tourisme te yo kotila bango bon na moment oyo touriste yele ba hôtel belé à kosakana te gen ba hôtel partout comme na hôtel ba ke ko visiter ti na nzembo yo nani Kofi Ayemba soupe kanisa ba ange wana balaksinga bakoya na Athènes basalela bango pe statue moko wana okomona ba ange bakoya na Athènes et na visiter kuna na visiter moi ba place na visiter moi ba place belé ba temple orthodoxe kuna na koti kuna vraiment mboka moko ezo vivre na tourisme parce que sans tourisme pe mawatro donc bango ba vivre pendant mais c'est un beau pays on a propre même aéroport na bango tali mais on va mais Grèce on quitté mais ça pays moko ya ko visiter ya ko kende pourquoi pas mais là maintenant ce qu'on a ozonga boye na ozonga ce qu'on a qu'est-ce qu'on a cadre ya business voilà alors to ozonga wana bande kono subo na Grèce à très bientôt toza na ba Turquie wana na banda na Turquie no yati na ba Grèce il faut na to tambola to mekana koyeba parce que ebele baza wana ba ko rappeler sukolo bate ebite yoko ko tuna ta moi ba congolais msute ya bo vivre au moni ko tuna ba congolais sona yeo na kina tuna congolais moni OK vacances OK na yo mimi ba yo muzumuna ka no ba ndiko na biso ma watro nazaki mingi na Athènes na Athènes wana na ville mais na kina petit j'ai sali un petit à moi DJ Noël même quand tu solaki même na téléphone tu solaki na vraiment DJ Noël DJ Noël na banda la connexion on peut son numéro na obenga dès que tu koma kuna akoya penda touro penda en tout cas et vous allez bien et ça penda o teke anenge nini te tu penda tu as besoin de guider tu dois comprendre le jeu tu dois yebimbo ka ndenge zali c'est ça en moi tu koma kuna OK alors na manda ko balobi à très bientôt na osala kuna parce que ba tu baza kuna surtout bana basi ndenge ya ulisho ngalobi a même comme ça ko lobate il faut deviner ensuite moi si place au musale zate a osale logote sikoyo talaka mais ba yupe ba tu bele ba uta awa ba okende ko abuser na bana basi kuna pona faiblesse ça dit abi que non moi si kuna musale zate tout n'habite conseil ko pesa ndenge mona mboka na conseil ko pesa batoyo di cantine za awa pena que non donner non que ça n'importe quoi papi gen omoni heureusement nga kina emporter na ngai na même ka toujours emporter mamali da bangala bureau tant on a bien que bureau donc ça veut dire que pour un respect na ngai moko omoni tant on muta koma na passe a bulaka lisusu mingi te yoza muto ozali awa ozokende kuna na boule po kende ko sakana kana momi moko kuna opesa yeka ba promesse o bien ba promesse d'embauche oui na mamu kanda moko ka ya ko lengisa yeka bio nga opesa mukanda po nini oyebi ki na moment azana position faiblesse kitala tala miroir c'est pas bien c'est pas bien mais ngala opesa conseil na bandeko ya ngai bazali awa wana baza bandeko ya biso mais sozo kende kuna poko no sa biloko ndenge wana même na miso nzambe déjà tant on lunga makanisi na yo nano sozo makanisi nazo kende kuna pona sala aventure déjà nzamba sa yebi makanisi na yo zo kende lango c'est ça donc okeli pona likambo boy aux yeux on avion en tout cas peut-être ba 100 francs bali vraiment azuli on peut avion donc avion au banga te nzamba ko frapper na masumu zongo ke sala kuna ko mpe olali hotel OK kuna siko yo na mikandango donc mo sala bango tikita o linga pe ko te basengo moi c'est basengo kuna ba bima ba ya koto donc faut ça rendre kuna pour funa zo pesa to mona ba de bando Maroc ali ngutu te ali ono te ya ko bima te il faut ça la kawa mabe na miso nzambe omu tango yebi nzambe même na bible babi aimez-vous les uns les autres voilà donc tango ezawana ko yebaka siko ko linga ko sala mabe te déjà un temps ozoni na ko ya na esprit ya ko sala mabe na mutu déjà même na miso nzambe de comme déjà faux oyebaka ke kana nzambe pe ya na ndenge mususu e ko zongela ka yo o total o yo poko o pega na ndenge mususu yo sepe po zali na poto pour de l'eau qui ko sala aventure ozomata avion bango batala na yo na libumu yo zaka na kati mais un jour je salue vraiment Jean-François Ifongue
Quelle grâce! Quelle grâce! À tout à l'heure là. On n'a jamais na koko sala émission mon côté sans qu'il n'a les canabétaï. Frère Jeff Fongi. Frère Jeff Fongi. Bah oyo ba croire qu'on a été. Moi je crois en lui. Ouais. Parce que yepena bah on va croire qu'on était pour na koko le bani. Muta transformé. Abino moyo ba Jeff le. Vraiment. Mingi bazo mona na lelo. Le roi Zabaleta. Pour na ningi ko na ba cassette. Na bi cassette na bi misolo ye. Zabaleta. Yako Saranate. C'est un garçon soit ataka fidèle na makambo ya zone ga sala. Voilà. Soka lobi oui ne kotika oui non ne kotika non. Tala mutu penza tanga zakitoki na mouvement. Na nzemo na e na vocal albi Willy Songa combien tant to na premier sortie to beta sortie officielle. Combien de bato baye faut ka vous ulangai. Abi Willy Songa kozala. Ambassadeur itinérant, je salue aussi César Loboko. Le grand Moussenge. Ba wana pena baza famille na ngai. Deux fois. OK, voilà. Donc bino bato bunda osala ba aventure, il faut qu'on y ba que et bon on tasia tout là. Ba ndo ba nani batna S bat ba kufa kuna tozo condamner ba rebelle mais yo mo bo ke suko au sasa bande kuna yo. En tout cas, les cabons to kolobelango puis boye baka mukonga na okita na ba Turquie na ba Grèce wana bino bato ndo sa ba aventure kuna bilia ki bino bikoki po niveau boko sambwa no bo sambwa ndenge wana te ya lusionga to leki na biso to leka mo moke mais non to koleka na ndenge wana te te na bito leka mo moke pona makambo to zaki wana mais to za na Grèce non to na Grèce moke sikoyo côté ba masolo neti ya masolo na yo quoi masolo ya ba production ba nini quand même. Non, mais au moins, à chaque fois, ce que Imboka, il faut que nous visiter. Na tamboli na visitaki, na ko visiter pe na moni salle oyo ba nani ba héritier ba betaki. Na oyo manda chante. Et ça ka juste na ten wana côté na l'action que statue ya ba ange wana batia. Mon colonel yaki na visiter ngo même mutalaki te. Nzamba la kate joukana ezaki 2 jours avant tozonga ko tozonga ki jeudi mardi nango moi tour kaka na mer to bité to komana no kuna na nini na to l'équipe ebu to kuti porta ko fungama Dieu fait grâce to kuti moi de bateau bazaki na kati ba propriétaire nango ba vandi na bango mais to kuti bon bango kuna bazo sola kaka monoko na bango wana na bosani komo nango bon kuna na anglais. Mutu moko azaki wana azo bricoler un peu moi français azo tâtonner na moi français na mairie pe ko se présenter na lobelier kaka na ndenge na bino non na France boboye na fait na production abi oui ba salo yo bango mutu ba organiser ka banini awa même ba nani ba communauté na bino pe ba yaka ba betaka awa pourquoi pas mais au moins temps on a yé na moni yango du coup inspiré kaka na moi coopération mais pesa na sens ya ko découvrir tant on a sololi na parce que koko umba nde abi ave zamboka moko ya ko exploiter ngo mais ce que pour na ko exploiter ngo bien comme ngai moni babaka so ozui gâteau liango na baninga mala moko na bengi Jimmy Production Jimmy Prod donc monsieur Wetinou monsieur Wetinou wana azali grand producteur oyo a produit à Willy Longomba basala na 5 albums a produit à Willy Longomba Orlis Mabele Alpha Blondie asa na carnet adresse moko vraiment costaud yene mutazo produit mikolo yo bozoka Jordan bozoka album na Apola jamais Mabele Bankolo asa na Java Crystal donc ye mutu mona so bozo mona Jordan lelo pa clip azo sala na Côte d'Ivoire, à partout, grâce à la maison Jimmy Production. Donc Jimmy Production a allé producteur Oyo to banana et kalata on a banane na production à côté kaka ba CD dans sa distribution. À chaque fois on a vu marché, na côte ça payer na carte coopération. Ozomona ye mutamema ngai na tia biloko na ngai na Fnac. Ba CD on a mona na ba Fnac mingi za wana grâce à lui parce qu'il y a ça na réseau moka makasi papa. On a zo ba no boye ba to yebi azaka pe producteur ya JF na César Loboko. Oh, ya JF Ifonga pe. On retourne à JF Ifonga ko yebi ça yo qui est Jimmy Production mais c'est Witinou. OK. Aza béninois. Il n'est pas un congolais. OK. Donc to beta na ekati muto amonisa ngai
Télé Sud pour na Télé Sud ye pour kende ko nani no na Trace TV ye mutame manga toliana directeur ya Trace TV mesa moko donc ça veut dire que ana carnet moko costaud c'est mutu moko so moni ko ndimate kutu ye mais vraiment costaud à partir kuna siko na boulé na coopération ça bien na bengi regarde ça il est pas bengi ba solo na mutango abinanga dès que tu viens à Paris viens on va finaliser na yé Paris tant on a yé de quoi comme na komaki yo mo yebi na komi moi makamela ma mingi na zoki rendez-vous na yé to solo ne kitoko da base so kebité to za na moi 3 jours moko to zo beta na yé et vous allez un jeudi vendredi to zo ngata dimanche mais par contre il faut que tu na connexion. Ok. Faut na côte ça, on a tout ça, ça. Mais quand on reçoit un chef à voyer ça voyer, na mon ça voyer parce que ça va soirée à ça la caming. Là samedi prochain, samedi kakoyo, samedi le 7. Bazo organiser ni trophée mon nene ba kopé sa Jordan pour sa trophée na ba ni maison de production na yé. Ça artiste ba vous allez belé vous en a anière. Ba na vous allez inviter pour appeler sous. Donc il y a wana yo faut kota wana na réseau wana o ba na ko couvrir pe ba biloko yo ebelé o ya salaka ba nini na tout ça na bino na yé. Donc moi 3 jours à s'occuper au Kébité la chance to kumba mikaka yo kepe ayo ma solo et biso pe to ke biso ma solo. Donc si tout va bien to za la sous na tene on a pour 3 jours kaka donc na yé. Donc à très bientôt. Ouais, à très bientôt. To bon ça va valise na biso alors. Ouais, trop bon ça valise sans oublier que tout à l'heure na zo taper ma solo na beti belé sans oublier bon comme il azali mwana ndako donc yé moko azali Greco. Kosina Yuda David Mondele. Donc bozali ça ipene ko nazalaki na ye dozaki na ye pas keleki makambo ya ye surtout makambo ya administration o esengaki kote kuna bon biso pe tozalaki makambo ezaki ya biso mais à soutenir pe ngai vie na ye surtout na ba bloc moneti ba nini ba place wana ya nini ba salle wana c'est lui même sika tozaki ba ange ba koya c'est lui donc c'est lui ben 2 jours avant nazonga comme il y a une démarche ya ye tozonga ki mkomorote parce qu'il y a ki samedi nga nazonga ki dimanche petna mon bele Greco voilà Greco tanga bana viazo betanga te yo nga ya kati ouais te dis mon master nga mon pote la bossa te dit mon abi ko sanga ko saleli ko kabona no nga te di mon la te jeune mon et là on a sepé là la bino bosala pena union quoi eza yo eza David Mombele eza Teddy Mola bino nyonso ya presse même nani dès qu'il ngai nani sur la vérité donc bango nyonso mi gagné ma je salue papa Ngeli bino nyonso en tout cas papa Ngeli papa Ngeli et boss ouais vraiment yango. Voilà, donc à très bientôt. On est au bien à la Grèce. Je crois que Torozala Kona, donc Troyana, le grand producteur WS. Avec Jimmy Prod. Il y a Willy Siongana, Jimmy Prod. Donc Toroyawana, Makambe Rozala bien. Alors, Willy Siongana évolue mon bouquet. On tourne en tournayo. Je crois que Batu Belé, Batu Nipe, Batu Niango. Na Obanda Boy. Eloko nini eza koleka yo na Karmapa. So tuni bongo pourquoi? Bozana na projet ya Caligula. Tomona bozalaka trop chaque fois yo na Karmapa. Déjà, on me rappelle que c'est un apport nous arani déjà na Saline de Bokambaga wana apport nous arani parce que disent qu'il y a Kanigou on dirait bozaki pena trop. Mais projet on a Kanigou et Bima on dirait bozaki na contrat à Kanigou là deux zaki bosola ka ndenge nini pour lelo yo bozaso ba nsuba ba on dirait bobebana. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais est-ce que la question na ko me la dama maïté? Te melamai. Botimo la gaga loko. Te melamai. Te toi biso tu yibati. Melamai. Umeli hein? Voilà. Bouchi sompila. Muto azana élevage à Bilama nanda. Yo na komba batu no moko hein. Bangwana ba fidèle ça fidèle hein. Batnanga. Ouais. Donc Karmapa biso na vie wana za vie na ngaya. OK. To yaka raté ko sazarde kamba moto bano beta masola Karmapa on ko master mo boté za vie. Mais na komekana no ko réalité yo
to solo la pena olingi na solo ntisi toko mabiso na Karmapa to bani na Caligula te ngana Karmapa to bani na les millionnaires album na ki les millionnaires donc ezaki ndenge nini Karmapa ngana za travailler na Pauvre Musique au lieu à l'époque ngana zaki na au moins tango ba CD na ba DVD ngana za lokwa tremplin ngana za lokwa plateforme ya ba producteur mingi omona ka bango ba ki libanda net na Suisse nazalaki na Edo Kaungu nazalaki na dadi naki na Zoro Mabiala naki na Zoro Mabiala dadi Makumbi ka Zoro Mabiala ka moko Zoro Mabiala wana omona ka Zoro ka Zoro ka ko bino omona ka yo ni te na ngai me ayibi ngai Zoro na travail na Zoro Mabiala vraiment Monsieur Zoro na saluer Zoro Mabiala cheval blanc na travailler na Zoro Mabiala na travailler na Suisse na travailler na moi batu mususu na ken Allemagne na travailler na Pauvre Musique na travailler na Jean Kouketana je le salue Jean Kouketana na travailler na Domingos de Aken et na Gracier Valls na pesi bango ba bote en Allemagne na ye na Bruxelles na zalaki na Lixen Musengi na zalaki na Ethique Mbukusu na travailler pe na Ethique Mbukusu na travailler na Hermen Kaba na travailler na Patron Voima na travailler na Pichu Bianchou wana zomona libanda sans côté siko na Etienne Mars et na nino na Lyon nazalaki na nino yo JP Batiki les grands producteurs na travailler na restaurant biso chez Sims ouais chez Sims biso na place kutana na Baboudou Samba garçon de chance donc na nino yo na mboko nino na Saint-Étienne na travailler sous na anaki na bato ebele naki na carnet adresse moko tala bato siko bato wana nyonso mona biloko na bango nyonso wana eza pa Willy Sionga Château Rouge wana monaka bakanga on a simbi en penza wana za teko pona se vanter te pona moni caméra bango nyonso bato ya fa Willy Sionga biloko fele ka pa Willy Sionga parce que Willy Sionga ezeki lokola tremplin parce que ah ne da Château Rouge ni to sa makambo ba CD parce que moni ngai à l'époque déjà na saki na ba point de vente makasi pas un distributeur voilà na ndenge ba distribution un distributeur ce n'est pas un magasin que au kamoti biloko na un distributeur moto azako tambusa biloko partout parce que ngana ki na ba point de vente mususu donc ba partout na tamla na ba exotique na ko bimanda ko na 10h na ozonga mamsusu 3h du matin mamsusu ba exotique na ba Créteil na Longwe Créteil tantôt ça na Villeneuve Saint-Georges na Mont na nino yo na Corbeil na ba Juvisy so na tanga wa tuza ebele do nazalaki na ba point de vente moko ya makasi omoni yango na moni ba so apesi nga ba biloko na bango na tambusa en tout cas biso na bango penda to tikala vrai ti lelo tuza ba relation bien par rapport à bon parce que soki ezaki bongo te de basi ba ya ba panzanga kutu mais sikoyo poto komati na makambo yo tuninga ya Karmapa donc ça veut dire que Pauvre Musique nous avons travaillé na sur album il y a Cindy Leker album où il y a Cindy Leker et à Kitakaki a dû marcher tant a dû marcher on tokenda na aéroport beaucoup na kasizé là yo na témoin na makambe belé no lo bango ça na madame wana na ni Véronique Kofi Atindagi OK donc Pauvre Musique to salaki to avons travaillé ngana mais sikoyo to travailler mais ngai siko na moni nazaki pire petit frère à King Kester pas aki déjà un album azo bosser sur l'album naï ngai ne mutu na kende ki ko travailler marcher et pas à King Kester on a que solo na vie que son homme repose en paix et en tout cas il y a ibaki nazo teka biloko ya Wankovia amenga Kofi Wankovia et après na créé ce que moi raconte moko ya vie Kester na pauvre na bien pauvre na bien 4x4 mais ndenge ni tala tout soit album il y avait 18 000 Abia, mais oui, 18 000 tika lukutu, kalami ite zo vide, et tika ba dédicace. Abia, c'est bon, on a créé, on a passé rendez-vous, on a vie pas ah ok, comme yoza manager nanga. Pour on a vie après ça inga plus fort. Vie que ça pesa nga makambo, tika nga na baki 18 000, yo muto ko la distribution. Parce que vie ça ko sala ba boulot na ye moko donc nga na zaki déjà prêt ya ko la distribution ya 18 000. C'est pourtant la ju cop na pauvre na code sim pauvre na cop. Donc ju rendez-vous, pour faire après ce rendez-vous. A joué avion, a quitté na Orly a eu hôtel,
na nouveau hôtel ya Porte Italie. On s'en prend. Na bengi pe vie, on peut na ke kozwa mkola rendez-vous ekoki, na ke kozwa vie kuna na palais na Noisy-le-Grand. Ah, gen. Ata la vie azo bima boy mais danger. Via betelanga pena veste à cuir, veste mais ya cuir ya Versace. Na mbati pena ya Jojo Armani. Triple semelle à croco. Ngakuna ah vie. Beti makasi boy tozo ken. Wilmas. Tozo ken pas producteur. Il faut à vivre ngai, pour akakola ngai te. To ke kuna bo na kutani siko na pauvre na kutani sibango. La salle présentation na bivier pour voyer. Du coup pour voir le bivier. Ngana iba kipete. Car il m'a dit qu'on pour voir le bivier. Oh, vie. Talanga vie, ozo bangate, elle ba ke ozo bangaite. Maman ke sazon c'est oh petit tout monde a trop. Toyoka trop. Abingai na 92. Nous on est na 92. Kester ayaka na Berlin. Abinga ba installer kuna ya, ko installer kuna. Nous on est mutaza kumé la car. On appelle Vectra, tant que Vectra bimisika. Pauvre. Nous avons que ça appelle ça pauvre combo esprit, petit esprit. Abi vient une petit non esprit, on a ça comme on a Vectra. Petit yo, petit nangai, Wilmas, au monde y petit nanga vraiment. Il y a marche courte. Donc tu comme en famille. Ah, tu comme en famille. Nous autres pesabino album on a pris à lipa. To beta no calcul siko yoka. Abi bon, ko pesa siko boy. Album asina sali ba boulot nyo so tika ka ba dédicace na ngelo côté. Ndenge za no fo pesa ngaka 15000. On a 600 mo ba boulot. Na ko na motema ah vieux pesa qui est bien. Mais to ko tiso na main. Mais faut ben la nga sous Range Rover Evoque. Siko on peut pas ah mais Evoque wana na minute yo ezamwa likolo ezana ba 42000. Mais bon to kota la kaka. Mais na moni susu veste moko na sa nango affiche na clip ya Versace. 15000. Ce qu'on peut voir azaki moko azaki na cousine na zobo sana kombo en tout cas aiskizena. Ya zakana mingi ayaka kenda pe ba Italie ko somba plan. Alobi ah mon vieux blouson ana o laksanga ngo abizena na kende na Versace na zo catalogue o pe sanga ngona kena Italie maso na Italie to komona ngona pe abi wana kama kamna me ngana mona kama kam siko boulé albaki na biso a pe ça on a pris à lipa 15000 à blouson 15000 album na 42000 oui que to komina 62000 o abinga 72000 euros on se mante que asali biso kaka déjà politicien après to solo kitoko to pesa ni rendez-vous pour va pas moins loko à longo Olivier na a bien kutu via côté on a bleu tant à côté na bleu to bimi via pas pesinga yangai moi un peu moins de la part moins de fisc ndezala si bato sali programme pour va via na kesiko yo Berlin na ke ko organiser moi loko moi nene po yo sa mutu munene bato no baza petit no baza belé kuna bo to zo ya to ke ngai na général d'ambiance Moulos Canto bientôt CV plus lettre de motivation. Bon, c'est là on a bac. Bon, yoka. Bon, sukola pena mato ina bien bon yoka. Moulos Canto. Mato ke na Moulos Canto na Berlin. Mais ce qu'on par contre, ce qu'on pauvre à sali voyage mo ko na kin. A benga ah Wilmas, Wilson nganga na ke kin. So na wuti kin de na voyage ko to préparer le vie. Ce qu'on on pauvre ke kin. A ke ko kuta na siko na Karmapa. Karmapa ke ko mona ye. Ba solo li Karmapa est lié album produit déjà fini et c'est Salami et Sili donc ezaka iloko ekindeka ba izine ngai na tango wana na Karmapa franche vérité ndinga mabete na matoi nanga Karmapa na izako na yebi ke Karmapa c'est un artiste congolais à saka banzi bien to yebi biso so on a ba wazi ko wana to yebi ba papa chéri to yebi bane en tout cas ouais nga nazo focaliser na babiloko nga na tekaka à l'époque on nazo teka na wito teka lipanda ya feri au concert et beta même ko lekana album artiste mususu nazo teka lipanda tango wana yeko kutanga nazo teka sikoyo ya Mado biloko ya Fabrigas papa Moelon ye tilelo yo respect na vie na ye ndenge to banda pour ngamutu na sala distribution ya biloko ya Fabrigas na Château Rouge Fabrigas a sala boulot ya ye pena ye moko ayeka ka babimisa donc o ka pena Yamado ngaye na tango na sko nazo teka biloko wana donc na mutu na ngai
naza na mutu makanisi ya nani te ya karma pati siko pauvre ne mutu ayeko kotisa ngai abisionga vraiment karma pa elinga bulo moko ya bien ya danger banini ngana habité ye bulo na sesili omoni ya vie na ne cité zalo atkotsa ba dédicace tozwa karma pa toteka yango toteka yango moins rapide mbongo tokozwa tosomba sikoyo 18000 monde ko peyaki kama nani pauvre abi nanga otinga nga la rosa nango wana pona pesa déjà karma pa na kamati l'art tout nazaki na au parti to zaki nango ko to travailler au laboratoire nanga iti pa na tindi l'art kuna verser kuna ya yesikoyo Berlin na matos akomi na Berlin atindeli ngai CD support nango ya DVD ya CD na yo ka déjà babulo na okipe la chambre ba chambre ko bien wana na yo ki petit onani oyo je le salue Tatiana Cruz ayemba makasi papa dans les millionnaires oh ils allaient qui dans les millionnaires na nzemo ezaki mais c'est les députés soko album wana soko tango karma pa wuti akomi na Berlin ba benga na pauvre ba liboso na yo parce que karma pa benga ngai pauvre distributeur na peso Willy Sionga oh na kama Willy Sionga on dirait to bala kutu kala oui ba nduli set nazo ya kutokendeki ko zelaye kut na aéroport na Drigombaki j'ai sali Drigombaki to komi ko na équipe na journaliste na na kepe to ba sali interview na longoli mo beloko na Facebook mo de la part dès ce temps on a eu boulot da karma pa ce qu'on a bandi promotion na Château Rouge jour à sortie officielle na kina on a salon Maindombe et pas ya nani na salon Maindombe pas ya comme nani ouais coiffeur boy Alfonso Guinamao Alfonso Guinamao na mobilisé batou Papa Rolls azaki na pointe Zwanga bien DCI Papa Rolls nana nyoyo Kelly Katenda Mapata ba ko couvrir Kelly Katenda nani Monique Prod nani Alain Benza Château Rouge yindi na sali ba émission na ba lia star ba obaki ba journaliste na tango wana vraiment Château Rouge ba tondi borango e beti karma pa tango ayoki azaki ko estimer ayebaki muto ayebaki valeur te tango ayoki na mona na joie coup de fil à karma pa boya ganga ne wana sionga les fusibles les plus mystiques les plus chers mutabenga ngai les fusibles les plus mystiques les plus chers abi oza quoi interpréter yom to pelisaka na komona eza impovate za neyo na leli na sepeli do karma pa andima kate do azako luka pona karma pa azwa ki pauvre mais azako s'attendre parce que pauvre na tango wana ya sali kofi waze quoi moi batu ba comme moi batu pa na ye karma pa yeka po azangi na loko ne umeli mais so azako luka mutu moko andima kite metanga moni abia ezande yeyo mutu ngonde ye to bosser na album wana mona ka les millionnaires wana nazo saluer penza ye moko le PDG Lambokolo l'homme qui fallait yes aki suko na kati ya management de to travailler de sikoyo karma parce que comme la confiance na ngai aye vers moi pour to solo la siko le solo ya Caligula mon est-ce que to komaki na Caligula quand to komi na Caligula parce que karma pa na minute ayi komona bia au reste ko na pesa producteur et loko nanga bomenga mona sala boulot nanga Willy Sionga za na pointe Willy Sionga na moni aza vraiment combattant akoko défendre ngai album on se comprend tango ayi siko na coopération to sala boulot parce que moni boulot wana ça makasi parce que dans le baté ko force nanga moko te photos za la vraiment na saki na force batu moko oyo na rassembler ki batu makasi na tango wana to za na méthode Mitikumi je salue méthode Mitikumi je salue nani Jean-Pierre Kongolo kuna na Strasbourg débat Massamba nazomona débat Massamba vieux lui Adoko sans oublier vieux nanga biso Mengi Massamba wana bazomona ba Mengi Massamba ya Jacques Ngunya de Paris papa Jacques Ngunya de Paris nazo pesa o certa nazomona Gogi Mbweko donc batouana moni Kennedy Kafuti je le salue aussi batouana na nyoyo Ken Luyeye pazali na moka utako tika biso akenda JP Dina
ye pa azalaki na kati ya masolo wana donc bato wana omoni nyonso tosalaki force ya Caligula omoni ntango tokoti na Caligula ngai na ye sikoyo kozwa sikoyo oyo olobi na nga apport soki lelo omonaka Caligula wana clip c'est bien moi Willy Sionga nga nakende siko kozwa kaka Jimmy Wetino na betelo lisolo na ye na coopération po nga so na zwe eloko na bendi ye na bina Jimmy Wetino c'est moi qui va prendre pour lui na suka pe moi de la part était na juillet pona yesu ko yaki ko zape ya marché nga na ju par gâteau maintenant na bino na Grèce na 9 ngolaje na juillet nga pe na sana katit yesu ko tanga yaki na album Caligula aye po azwa ateka sko distribution ya ko teka ngona ba mboka lokola ba pays Afrique de l'Ouest ye pa ye na marché po aza makasi na makambu wana nga na bendi po sa force to vandi sko réunion ngai Lambokolo Karmapa na Jimmy Production to vandi sali réunion to sali ba corps a signé ndimi yem tazo sope azana kacha cop a pesi ba condition na ba mboka ya ko sala Karmapa pa ndimi c'est bon muta kamata pena mbongo na chap bon pona nga poto sala Caligula ti ba moyen na ye abi fo pona Caligula o ebima ye monsieur Jimmy Wetino ayeli biso na ba réalisateur na ye ba réalisateur ne ba sala ka siko na nino na Canal Plus siko bango siko ba sala ka ndenge nini soki ba ju marché Canal Plus azu pe marché na bino akopesa bino date oyo ya ko sala neti soko ko sala akosala boulot à Canal Plus vendredi apesi bino boulot dimanche parce que Canal Plus tango ekopesa matos na équipe pena mobima ba travailler na yango abeti non boulot à Canal Plus vendredi alali na matos dimanche à Kotibino à Betty Biloko na bino lundi à Zongsi matos donc matos à danger ko ça te matos te ko n'entika bino caméra ne te vrai matos mais ya suka ya moni Caligula ne sala no norme moko ya mystique soko tali yango na 3 semaines to sala 1 million de vues nan ba 1 million de vues lelo po ekomi ko beta malelo na l'époque po beta ngo ezaki facilité Caligula beta ma wana na kati wana na handicapé na clip Caligula tokenda ko sala yango na Boissy Saint-Léger tokenda kuna ba réalisateur ba mema biso na nini moko ya site baza na site ya bango moko baza na biloko tout na kati libanda baza kutu na ba karo ya ba clip ya kosala ba clip na kati kuna zomona ba clip on se sent mais exactement ko to bima ki te to zaka la kati wana okuta awa bar ba créer bar ba créer restaurant ba créer bibliothèque ba créer cinéma nyonso donc ezas ko binonde bo Lucas ko selon scénario na bino de bango tu ba sala biloko wana papa to beti bulona na tumone ya kosakana te nga Willy Sionga lelo ta Karmapa vandi na ba Willy Sionga zana po sala ebele na mouvement pona nga na lobite ke o teme na Caligula na les millionnaires avec la rango c'était na rango fier pour na sala trop na kati wana muyaki mayo na muya na kanisa tozo sala ba studio ya dimanche ti na ke kozwe na Montgeron na studio na Marcade to yé to beti boulot ti 22h masuba 20h ozo imaginer da dimanche churo na koza na mama Lida Bangal mais na sali boulot mais ce que naza dessus na quoi album ebimi na sala sortie officielle à makasi na Château Rouge na pas ya Mbuta Lombi Moïse Motato leki na nga yeko couvrir na nani yo Moïse Motato Moïse Motato aya ko couvrir bango na nani oyo nani Michel Kombe basala plein à craquer na Château Rouge wana to sala yango awa na poto sortie officielle Karmapa leki na tant de leaders et pas Mami Lela a sali émission lobby mais akomi kuna oyebi ka zolo bakaka ote Mama Lela ba o bazana besoin bazwa produit Mami Lela tout ce que tozonga pe biso bazana produit bazana na téléchargement mais azolo bateke na distribution physique bo benga na numéro ya distributeur na ngai Willy Sionga mutasa la produit na ba CD na ba DVD et pourtant la bimi et uto bima na za ngo ebele comment yo artiste produit ça biso tozolo bato teka mais au komi na plateau Mami Lela osoko kotanga kombo a distributeur te est-ce que zo mona normal c'est bon dans le téléphone yo nga mona king kester na bengi na bi surprise mais yo ke kuna rotanga wolo bateke produit na osengoli ezali bangata
orienté kaka batu baya vers esika biloko ezali po makamna yo moko ina bengani si on a tout rattraper la termina la boulot ngobo to rattraper o kutu nanu to e bloque bimi ozolo bela ngote boto rattraper émission makasi yango RTNC o lobela to kono lobela ngo skona émission na hein à partir wana skona mona kia afona benda ka koni madisi kokoma makasi ekoma ka makasi to lia ngo ndengwana akoto wana mona kia ngo penda je salue aussi Eva Kazadia Sadil Waku roi donc donc à partir wana la monisiko ça sert à quoi siko au bomi nzoto na Caligula ça sert à quoi siko album so yé et ko leka Caligula na moni ngona noté pour wana penza ali pe boule salama wana donc na mutu na yé na yo leki na Patrick Malavingi donc ça mobimba global express na ba mécène la mécène même kutu nzembo lelo na moni Caligula sali mission moko azolo babi ali chachamala na boyite biso nyosto yo kaki ali chachamala zana bango baza ba benga wana baza bato ba yema bango banakale ba chachamala baza bato yo ba banana musique na ba OK just na tango wana mais cop wana ali chachamala po basala nzembo e ya pananga vous comprenez mutayela nga ko abenga na cop wana ezalaka Sandra Kazadi lisasi suka abenga nga ko to komaki na ba période to lingi to silisa boulot ya nini poto bimisa karma pa zaki na kini karma pa bengi ngai un mercredi abina ngai Wilson na zozo avion na koma Bruxelles après Bruxelles na zoya kende ko zo déjà nini comme na ngoni sala réservation ya nini ya studio mbala moko na mona Sandra Kazada bengi ngai jeudi na ngoka abenga mamoko Wilson bonia na ko zo numéro karma pa na mona ka mystique talaka tato sa Caligula bazolo banini to so bwakila nani ve wakovia to so boma to so sa lenzimbo wala OK zaki na ngonde ngona te po bat baye barate eza histoire vraie o ya nini ya Caligula c'est na période romain à 20e siècle muto ayebi histoire wana mukolo nango vie mengi masamba muto asala penza azana film nango mobimba nda pesa kama pazo onotala déjà na mbwakila te eza histoire vraie OK siko nde vie mengi waso akina aza penza toloba bibliothèque vivant au koti kuna au kota biloko nyonse ba sal ça sona mémoire ya combien ya balbon de lokola biso stoka ba pitini tokendaka kuna ko se ressourcer so ke kuna manso abimisi lelo nde sikoyo nani Sandra Kazadi tanga bengi ngai ngape na monaka mo mystique nabi ozoluka karma pa bona ko luka karma pa te Sandra Kazadi akufita azali ako témoigner na binen mais azana Belgique non na yebi numéro zo utiliser te mais soka ye Paris o tenga bi mezo luke po anini abi na nduka ita vi na ngai na kopo na bingi makamalar na vi na ngamoko boyi alingi ba yemela enzembo na bi na vi ango biso to komi déjà na to tala ba mastering abi vi ona tabo sali bo fungola nzembo apesa na komote simana ko mona leki na bengi ngai Christophe Kazadi bangona Texas ba bengi ngai vie karma pa komika ate na bi wana ngai Christophe Kazadi vi to zo bengo pona vi na biso moko prêtre alita chamala alingi basala lenzembo ngabite karma pa na comité karma pa pe vendredi ayeko ya biso mbali na hôtel na nouveau hôtel ya Porte la Chapelle na fungoli na bi prise oyebi ke nini mo bayilinga ko mo bosu alita chamala karma pa kutanga yoka kyanga bi bangi ba trick album wala za muta kofi na bi te bobo eza bo ba petango kutu ba bengi siko yo pesa ka montant na yo bo ba petango pe ba bengi ngai na bengi ba petango ba bozela na pesa no prise karma pa pesa a pesi prix na ye papita bibo vie omoni prix yo pesi biso to kotia mwa likolo mais yo telemaka kana ko ningana te mais na likolo wana tango yo kozwa yango olongoli biso mwa eloko wana yo pesi ya biso yo zwa yo on se comprendre donc apport na déjà po nzembo wana ya nani ya Alita Chamala poko pe yakina nzela nanga kala pete Alita Chamala bengi basolo na kapa telemelika kawana abi bon OK pesa ngai iskala na tindi lombongo kuna osala babulo meso na tindi bolonga na ba frais pesa nga mutu moko oyo azali awa na kamata mbongo na kopesa ndia pesa numéro ya mwasi naye
parce que tant que na studio comme on a na téléphone moi c'est na benga allô Jacques habite nga bi Jacques te Willy Songa abi atena so na Jacques tanga bengi ba solo na ye abi chachamala uto leka wa sepelisi ba papa ayena ngume ayena ba carton makaya bu papa ba camion ba carton ya ka pena ya ka mobimba ba biloko na tout kama pas jouango pour copier ya ki na nzela Willy Songa mais est-ce que Willy Songa il a gagné quoi au lieu rien moni on se biloko mususu wana surtout artiste congolais ba facilité papa bon siko poto si ça biso donc c'est que bozasu na yete alors non na kiyaya na ndenge kiyaya na leki tout ça bana mabele moko ça bana matete bana britannique mais na ndenge siko ya business te na combien maka mususu na comment travailler na vie na ni boma na kuna to liaka bien tout ça na oya za pena les big boss Vincent Gomez watila kabiso ba moyen na ba boulot nyoso mona ka fa ya test ça la makawana veni boma là maintenant dans un album ya les Rumbero et Samchinto oh mais c'est Samuel c'est moi c'est moi donc au moins si que pour l'instant mais beaucoup tchana c'était bon donc beaucoup tchana na c'est mais c'est mon vieux mais mon boulot c'est mon vieux mais parce que tu concentres ça va faire mais a outé ko ya awa so bengi ngai Willy Songa boboy pourquoi pas tout c'est limité na business omoni bat baye ba kama musique te ba musique eza lokwa moi na mobile na départ quand so ekebito omoni musique neza na ba œuvre d'esprit faut biso no to ça esprit moko ezekutana ce que esprit pesité ya mon album ko simba te faut ko za soudé so ko za soudé ko pesa bien ce que bat baye ba te la musique so ko kotika moi virus ko ti moko asabani ko za makanisa bien te bobomi bord bobomi pas album. Ok, c'est ça. Voilà. WS Potosi Sanabiso. L'histoire de Yoka qui a c'est il y a 13e apôtre. Il y a Kofi Olomide. Non, au moins 13e apôtre wana. Bon, vraiment la vérité. Parce que quand Jimmy on les choses. Moi le roi on a collaboré na yé. Baki pe na posa bazwa moi lomoko ya 13e apôtre ba tant wala 13e apôtre zo na wala Kofi Azoyati to quoi Kofi Azako ya ba koto ete il faut que ça la score fort il faut que King ça il voyage mon King en 2015 to sola na Jimmy na Henri BH waza na Gare de l'Est pour biso tout na bango ndenge monaka to zako coopérer to saka batu moko to zaka batu moko akata masolo akei akuta na sco petit na ngamoko azaka na grand marché comme on a Greco musique ateka ba CD ya pirate kuna ayebani danger siko na minute wana na komelier na lié coopération na bi atende na yeboye na beso na nozo a 13e apôtre mais na pe na moi les on ngai et singa bi avenga pe kuta usala bien pour ngape na zo ngana zo mais comme ngai ayebi ke ngaza muta pirate abaki biloko na ngapenda na kosimba te donc akolinga te zana benga abengi pe bena ngamo pao ve nazana producteur mo awuti France boboye alinga zo abiloko boy en tout cas mon pao penda zaka souple aito na parler to kumba mi to manoko na to kene na parler te abaki lobito le kana parler tant le kana parler ayiko changer bito landaye na hôtel du Fleuve to kei ti to komi pour na hôtel du Fleuve en tout cas na kuta le monsieur vraiment ayabi so très bien a tout ninga to solo lina binanga oh yo yo ko soit combien de pièces na l'habité na nina ba non le prix c'est combien au moins ni ba CD ndenge zaki wala biso to teka ba CD à l'époque na distribution to teka na ba 5 balles to teki na magasin to pesi na 5 balles après magasin o teka mamoko na yo ka Kofi beta ngo pena 27 € na bine ko pa prise 27 € nga prix na 27 € nga bine ah mais 27 € oh yo la sanga boulot mais la tout bino te nga bine na Château Rouge to teka yo donc yo comme si ba c'est déjà Château Rouge ouais Château Rouge te c'est pour faire ça une intimidation comme ngai nga pe na ye ko yebisi nga bito au moins ba biloko no nyonso ba Kofi chante ezanga mna teka na ye na ba CD ngo pe na bi au moins logo oyo Willy Songa c'est moi nga mna teka biloko nyonso abio biloko teka nga supposé nga ba la rebelle bolie na bité to lia l'arte mais zaki ba boulot oh mais ce qu'on veut c'est nga bine au moins biloko za na pas ça kango digipack do digipack za carton cristal ezalaka oyo ya nini ya vert mais au moins na minute wana na bina e comme ezaki digipack asali double CD soki nanga au moins na temps biso to ko travailler wana ba baza comprendre te moi so somba concert
na lixen musengi to sandini to sombi concert mulai to kati yango ande to sali volume 1 na volume 2 to kamati côté musu ko faire la veste ya rouge côté musu to travailler son mimi musu to travailler musu Leni Bidens ça sali ba mi bale ba travailler ba son makas ya Leni Bidens ou bien Picasso bayam baza makasi na côté son siko ba baza ko sepela mingi ko somba CD à concert po na concert ezali na son oh masu ya album una oya concert ba sepela on po tina karazo beta penda siko ba biloko na nyonso to calculer kango CD masu ko revenir biso na ba 4 euros moko boy siko tanga na zo ya nango neti pas Diego ba ba complète toujours ndaka 1 euro mais 1 euro so na za na 10 000 exemplaires po to beta masolo ya ba CD to beta masolo ba 10 000 ba 10 000 exemplaires na za na combien 10 000 euros 10 000 euros mais sikoyo soki na teki ya moko na ba 10 wana nde wala to benga ngo fait divers masolo essence mo ba tango wana pe ko somba carte mais na ba 1 euro faut na teka ngo ebele faut na ya na ngo siko pa Diego na pesi na 5 Diego au na 10 et na kina la Belgique ba 1 euro ona mais siko Kofi ayeba ki makamona te avant kutu po Kofi na soka déjà marché ngo mutaila nga vie gabe atembo ako solliciter ngai mais esuka na nka na mona ngata yeko benga ko fa benga bi petit nanga mais rambolo ka zako yate azana bezo pena zo mutu mona 13e apôtre na Paris na Paris mutu azala na Belgique éthique mukus na mona ki yo na Paris mais to sola ki na sina tanga ikomono mais akobenga avocat na akobenga ba benga ngate siko ta Kofi to komi na komi 6 place na prix à 27 euros mbala liboso CD za na 27 euros et ça trop papi gain et ko ça na makutu te to bandi ko débattre na ye pas limité ke kita na moins à 20 te na na bi na ekutu 15 yo nga ba 15 pour Kofi soit sala kango 40 000 exemplaires siko to suka ya suka ki na 21 ngam na pesa prix à 20 euros ngai siko abina ngala bina e prise la minute au fond zonga Paris na on so la pe na ba partenaire na ngai soki ba kozwa combien soki kozwa combien parce que bala liboso CD za na 20 euros soki to teka na combien yango moni siko Kofi akamata ka ye ko pesa ngo distribution na Sandra aza muto ateka ne CD te yeta nga zwi yango aye nango pa Diego azomona na 20 euros na teka 21 soki za kinga nde na zoki na 20 euros na teka na 21 euros na ta 1 euro mais na teka ibele Sandra siko ya teka ngo 25 apesa na 25 yango motango mutazwi na 25 na magasin teka combien a teka plus yango moni album wana ekenda te démarrate par rapport à prix mais soki ngai penza kezaki ke a consulter nga avant ko tezo neto salaka na ba na ev betango double CD oteki oyo 10 oyo 10 mutu tanga somba ba na digi pas nezala parce que Diego tanga teka ki bo rezanga kombo etekama on se comprendre ba doka Kofi za ko beta mas ya danger même au mona ba concert wana mona Cindy chante Kofi chante Taboulé papa ba exemplaire et ça te ko beta masolo ya ba o santé ba 20 000 exemplaires ba 10 000 exemplaires do bosuka ndi nice ko non quand on est si là il y a ça ah bah Jimmy ah mais c'est trop Henri Kunape ah le roi Yuda mais c'est trop il y a pas moyen donc on peut pas donc bah boulot wana et là yango mona ke suka pe quand on a zope album ngote après pe bima nango mais et salarié ti kenda wana kaka c'est ça wana voilà ya Willy Sionga to komi na biso na suka pour aussi des intervention na biso na bi ke batu ba bavandi bayoki batu basepeli mo belé na ba parler batu basepeli mais na solo bien très bien alors pour aussi dire ça au yebisi batu ni na mikolo ko ya ba komona nini œuvre ni ya Willy Sionga te mikolo ko ya ba biloko to albaga fo nzambe ye muta accompagner biso mais là ndenge na sala ka to travailler na ngai na vie na ngai kulutu na ngai boma on a zaka toujours manager na e tozaka toujours na neti là maintenant bientôt tozo travailler biloko ya ba Congolais à Brazzaville batindeli biso ba boulot tozo sala ba boulot na ye na zape susu na album na auto tanga ya Sam Tutu les Rumbero toza nango mais par contre ba boulot ezali ça veut dire que ko produire ya so ndenge zaki ya liboso te même distribution to comme na distribution numérique la numérique wana Congolais maîtriser ko soma na nini te na ndenge téléchargement te donc ils ont toujours mais ce qu'il faut que on ndenge maele pour ko zwa ce boulot moni ce que le bien internet aye na vitesse
il y a pour ça la promotion rapide. Les besoins de tout ça la promotion, il y a Kubamba fiche, il y a ça mais ce qu'il est rapide. Mais quand internet il y a bomber la biso ma solo, il y a CD na DVD. Il y a un monde qui tout sorti le bazo réclamer ba DVD na ba CD parce que tout ça un exemple. À l'époque artiste abimisi album naï et ça a 10 titres. Yo Dakar dans du CD no sombi CD. Par exemple 10 €. On a 10 titres na o. Oche ozoyo kabadze moto okoye batina ba 9e chanson na ba 7e chanson ko toyebi. Mais les lots artistes baza sous ndenge ati bakoma bimisa ta tie les lots biloko na téléchargement. Ati akotsa ra moko ya promotion. Donc moko na yo ba no somaka moko no cliquer ko somaka moko wana. Parce que faut son album mobimba mais faut cliquer ou cliquer kate. Le besoin qui na pochette non ya o mali ba tumsuma comment ko réclamer. Mais si les loyaux, bah c'est des tobis misakanabiso, mais tobis misakona na quantité moko ya muke, tobis misakuma quantité mingi peut-être na ndenge sala kité. Mais si mamikolo, soki na commis prêt ya masolo na zanango, na ya solliciter kaka na émission na yo na koleka po awa ezanda konanga obligé. Po awa bato ba tenga za parrain ya tolobe la vie. Deux fois ti. To bandaka na tolobe la yango. Voilà. Bato baye bakateke papi gen bana ko tala déjà papi gen excusez-moi kala na Château Rouge si tango wana ozotindela ngai bosa be mission na nini moi sonani Aimé Lokake ah je salue sous Ono Silimbambe prix Nobel de la SAP Ono Silimbambe Bosani coiffeur nanga Elbito coiffure qui coiffe avec sourire qui coiffe avec noblesse Elbito coiffure Elbito coiffure mais tout ça ce qu'on a agence touristique ouais sans oublier aussi salon Okito n'importe Paris agence touristique il y a moko les boss Tati Wabela agence touristique Tati Wabela je le salue bientôt c'est Pékin non bientôt là mukola kolela voilà les solo na bi mukola kolela to bosani yemoko Bernard Tapie congolais, Cisco Moulongo, tout le monde en parle. Cisco Moulongo, Bernard Tapie congolais. Donc il y a un autre Tozaliawa. Na koki kopé ça moi ba Esther Tananga ouais si ça na yo ngala moni kuna na frère nanga JF Ifonge toujours bon ça na kaité wato ko ça na été wana toujours na moni kuna na Maroc na pesi yemoko le gardien du temple Colin Sionga na pesi wa mota trop na moni Evans Tekenge maître rouge sans oublier na bosanité nani kutu na bango na bosanité bango to tsango ata mo boye po talaka na moni Seruti Mantiangi Seruti Mantianga Seruti Mantiangi Merle Jolengo Bikwaku na pesi bango ba mota trop ba papillon voilà ba Tony de Best carte illimitée papillon roi carte formule asuka mais na bosanité artiste nangai Dede Jasco bientôt Dede Jasco pe azana studio en tout cas to pesa président d'homme la Lille na bosanité président d'homme la Lille et sans oublier bana Italie et tani na bosa to pesa nga balat sanga Gibaena des colonisateurs de la SAP et benga mi gagnement Gibaena na peso beserta na bosanité sans oublier mon grosso Patrice Mogrosso na Naples wana Patrice Mogrosso Dimond Vuma mkolo bilamba mfumu na forme na bengi Dimond Vuma mais na bosani ye moko président awatoza original awatoza docteur Jafar awatoza ye moko original to bosani été bon on a moni vraiment na bosani souté voilà oyo boyoki balasima nazo saluer mingi yemoko bureau là bientôt oyebi ke ngana bureau Mama Lydia Bangala 30 ans to sali 30 ans le 16 septembre tozo kende Venise toke ko fêter kuna na Venise tozo kende na Venise déjà makamutu to se zoma ki déjà bakoko basali biso ba plaisir bana basali biso ba plaisir ba maintenant bo umelia et c'est la boy passi Mama Lydia Bangala 30 ans, en tout cas, merci Mingi. Wana na pesa ngaka nzambe. Quelle grâce! Voilà. En tout cas, merci na Binonyo Sobandeko Bolandi Biso. Merci aussi na Teddy Mola na assistance na yo. Bandeko Bolandi Biso, voilà. Ezalaki Willy Sionga nde na lobby awa pour moi rappel muke. À très bientôt na Rosala na
On peut commencer le bilan dans balandi, mais dans la Grèce. Mais dans la Grèce, voilà, très bientôt. Pourquoi les amis? Tout dans la Turquie, tout dans la Grèce. Donc, c'est la biso. Donc, d'ici là, vous êtes malam. Tant que vous avez vraiment fait la biso mon thème, bête la biso ma solo, yamboka, bête so ma solo, bateau baza koya ko s'aventurer na bino kona. Donc, d'ici là, tout ça li bongo. En tout cas, merci Mingi, vraiment merci à toi. Allez, Tolo Bella Vie. Tolo Bella Vie. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atomikako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre de prêtre Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julienne Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba se Kokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Claudine Maya Sumbu Yoka Papa Kolera Diana Saï Jens La Mama Jetou Fifi Landu Odi Basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina Lolite Monsala Seko Banzayo Uto Tika Ngaina Kopa na Ngai Mwana Mawa Salo Zongela Ngai Nokina Kowai Brigitte Maya Diana Bolingo
oyo pesanga ekomisanga ndenge uta nalula yo nakoma seko reve nga nazala ta mowumbu na yo Roger divine na wivine diana su bolingo no eleki tia matowolo na talo pour la première fois namona yo naloba yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardone yo prefere yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons kangwa bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nye mandalala eskozoyeba ndenge nazosufri nakamokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama anina na debora yana sumbu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai dansi ya Josevo Shika Malamba mama bibi nzaza noa diana eskozoyeba ndenge nazosufri natamokolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu diana sumu nakomi obanga nanga deception soki moye ezali yosalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso mwana liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolango ya supe ya natango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba